Baparento surveille Kabana très bien. Pesi pasi na Kinshasa, li passa ya mobali, apesi li passa ya mwasi zemba la ganda kumoko. Qu'est-ce qui serait réellement passé? Kokamwa. Li passa nanga abande ko yakolakisa nga ba film ya porno. Il faut attendre soit na chambre na ngai, magali tala mwana zotala. E mo boy penga pe na bengi yakolakisa nga ba film ano lakisa nga lobby. Mona pe aye. Aolakisa nga pe ba film. Pour t'en donner la chambre moko, tant to colis, t'en la sous-chambre mon côté, tant to commis baba 11 ans boy. T'en donner la sous-chambre mon côté, papa le ba qui est bien te ba kabola exto ba chambre. Yeso a vu filmer, wana a télécharger filmer, aye nango na chambre nanga aye kola kisanga. Eh mo ngape na bibi se yaka yena ba film na zo kango wapi ala kisinga pende ba télécharger ngo. Allez, après nkomususu aya Abisingai umagali papa na mama bazati. OK. To sala ndenge to zotala na film. Ta na film alobi to sala ndenge bango pe bazosa to meka. Jésus. Bon. Nazaki pe moi mukie. Environ de quel âge? Ba 12 ans, 13 ans. OK, 12 ans, 13 ans. 12 ans, 13 ans. OK. Allez. Donc na bino ça va to sala kasi alongo yemoko alongo linga bilamba on a to sa bongo toujours landa on a fait to tindeti téléphone dans makambo bazo to vu téléphone to toujours tala ti alongo linga yi elamba alongo linga bon nazai kutu na robe pardon nazai ki na robe amaitinga ka robe wa allez abandi ko simba ngai wana ngape na bandi ko simba ye première fois to bimana ye kaka na Kinshasa kokamwa koko alingia kufo alingia tika la kibokonzi epa ya koko na ye kasi ya biso na ye pesa liboso mama na yo avant la tika la bokonzi. Est-ce que mwana oyo apesa ki mama na ye to asala ki nini poza bokonzi epa ya koko na ye kokamwa mama Kindoki c'est aki biso zamba sacrifice. Malgré tout, n'a pas ça bon, mais ils appellent un sacrifice à se passer dans ma maman biso. Pendant ne pas qu'on ait un sacrifice capable de vendre noter. Mais ben maman biso, ce qu'on a non comme maman bisoté. Bon ben comme c'était qui signe, mais comme maman biso non kokate pour maman biso mingi. Plein craqué pour la union sacrée salamaki bongo na stade de Martigues tout le monde qui ango pas de commentaires mais comme ici biso qu'est-ce qui s'est réellement passé tout le monde qui plein déjà na 12 ans qui plein à craquer mais tangu ba dignitaire et union sacrée Bemba Vital Kamere Bati Konso Bade ko ça discours no bango stade et comment qui à moitié vide qu'est-ce qui s'est réellement passé na stade wana est-ce que ba ya qui retard to makapo ba promettre qui batu ba sala ki ango te batu ba bimi na bango. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et surtout, pendant que l'Union sacrée est dans le stade, Bokondi Amboka, Antoine Félix Tshisekedi, Akenda Kibon, ko assister na matanga ya prof na ye ya Kufaki, mais c'est qui na cathédrale Notre-Dame du Congo. On va y revenir na kaka na émission Oyo. Bondi melanga bandeko, système d'éducation, oui, c'est vrai que gratuité comme ma condition, mais comme sous bali kotanga. Non. Le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Tala awa, vous na province ya Sankuru, précisément na Kole, pas yapi école Oyo, tala condition, bana bazali kotanga. Balobi kutu, bakondi ebele, ya batete la, bomona na gouvernement wana, tona Assemblée nationale, babima na école Oyo. Tozali na province ya Sankuru, na Benadi Bele, na Kole, et pa ya batetela, école bana batangaka, yango yo. Ezali école, et tangisa batwebele s'il vous plaît. Na tongo déjà, premier soin, bana batele maka, bazui basak na bango ba cartable ya basache, na bakaye, batie na si. Bazo yemba hymne national, debout congolais, kasi, na ndenge na bango moko, yoka. Enfin, tout est commémoré bongo 7e anniversaire ya liwa ya Papa Wemba Ekumani sikoyo officiellement gouvernement au ministère à travers le ministère de la culture va remettre ma commission ya Papa Wemba misé donc Papa Wemba restera immortel à jamais ce que le monde ba œuvre Papa Wemba makambo o ba sala surtout il faut ya sikabwe na ndako Papa Wemba oyo ba gouvernement sombi pour sala yango musée chaque Congo asala ki wana pe à remercier gouvernement. J'ai quitté déjà merci le mémoire de Papa Wemba ne sera pas effacé. Tout presque les grands musiciens artistes bazanga ba en tout cas avec Fachi Beta en tout cas
Merci à tout ça, en tout cas, Mar. Tu resteras immortel, Fachi Beto. Radio Collective et Fiston, tous abonnés massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini po ndimake na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision. Merci na confiance pe fidélité. Bope saka na programme Oyo Radio Lokole Masolo. Et pas wapi tokutanaka pona koya ko peta masolo oyo et entré na République démocratique du Congo to mingi ya biso batu ya mangala mais surtout to bega rapé ya africain en général comme on ngai Fiston Pelende tata ya Sedek yambo to sola li solo oyo epesi pasi comment est-ce que lui passe ya mobali a pesi li passe ya mwasi zemi babela babala ni ntima la nzuzi. Moko apesi muninga zemi que ce réellement passé et banda ki ndenge nini toko développer boso ba titre o bomoni bongo na sommaire. Union sacrée a sa démonstration à force to moni ango stade de martyr et refoulé batu to ka ba bakati loko zaki concert ya artiste songolo ba concert tetali bongo makambo yi politique. Union sacrée ba rensa ki batu ba réussir kotondi sa stade wana plein mais kotondi sa stade yango de synonyme ya ko répondre na
désir ya population. Tout le monde qui m'a mboka Jean-Pierre Bemba a Joaquim Maloba a expliqué qui union sacrée ezali lisanga ya banganga ba sangani batu ya mayele esika moko epi bazali ouvert ba loba pesi ba fungoli maboko le soin a besoin au côté na union sacrée akoyi koya pona ko poussa mboka et que ne liboso na simatata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi. Oui, tout le monde qui pleure na mais le kamisi biso, qu'est-ce qui s'est réellement passé au juste? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que tout le monde qui plein déjà à 12 heures, tout le monde a image partout circuler dans les réseaux sociaux qui plein mais tango ba dignitaire ba koti ne bomo na ba Vital Kamerhe ba Bati ba Jean-Pierre Bemba et konso ba koti tango ba ba discours na bango stade et comme qui à moitié vide ba bané ko bima. Est-ce que ba yaki na retard to qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi ni pe na ba vidéo monsieur circuler wana ba ba ekoloba ba promettait ki bango 10 000 francs. Après ça bango 10 000 francs monsieur bazwa qui déjà monsieur balinga ba son stade monsieur après manifestation mais batouana tout il a mouzi zaza ba moni bango te qu'est-ce qui réellement passé mais li kalisi ya ko sangana batu nyonso boye pona ko kumba mboka ekende liboso ezali mabete ezali malamu totalaki yango déjà na ba réseaux sociaux et na télévision tukoumela mingi te pona mamba union sacrée mais yo tala kaka moi extrême ke denge Jean-Pierre Bemba na président assemblée nationale Mbosso Kudia Kwanga bakamba lobaki ebongo tozonga sacré un Congo uni, un Congo souverain et libre, un Congo prospère, où régnera la paix, la vérité, la justice et l'espoir. L'espoir de vivre ensemble, l'espoir de redresser ce pays sur tous les plans, l'espoir d'intégrer la jeunesse dans les institutions du pays. Besoma na union sacrée. Nous allons unis pour la défense de la patrie. Besoma na union sacrée, nous allons unis pour une nouvelle gouvernance, pour décider de nouvelles conceptions basées sur les résultats tangibles. Mboka na bino, mboka lisusu, lelo ezali esengo monene lokola tokutani awa na cadre ya union sacrée de la nation. Nabanza président Mbosso, premier ministre, président Kabouya, président Yassena Bahati, ayebisi bino ntina ya union sacrée. Union sacrée esalami mpona baparti nyonso ya Congo oyo toza na vision moko ya développement ya Congo. Tozala esika moko, tozala uni. Mboka na biso eza na kati na kote monene koko mboka na biso. Tosanga na biso, unité na biso, ekotinda message mosika koloba ko Congo kotikala moko e mutu moko te akodivize Congo. Bolani ngai Congo na biso, Congo na biso ekotikala uni. Unité ya Congo, souveraineté ya Congo, intégrité territoriale ya Congo ezali non négociable. Moko akolongela biso biloko misato wana te. Nalobi soki tosangani te, soki tozali bomoko te, be monguna oyo akozwa facilité mpona kokotela biso. Lelo naza koyebisa bino tozali na mutu moko oyo nayebi ye
makanisi na ye ezali le banda Congo tina butu likolo ya Congo. Makanisi na ye banda Congo tina butu ezali mpo na bolamu ya bapopulation ya Congo. Yango na lobi tokozala nsima na ye bitumba oyo ezali mpona kotikala bomoko. Kombo na ye nani? Kombo na ye nani? Kombo na ye nani? Yango na nilaki na yoka ezali Faci Beton. Azali na makanisi mpo na Congo, tokotelema biso nyonso nsima na ye mpo na kokende liboso. Nazoloba mpo na bakongole nyonso, ezala ya nord, ya sud, ya est, ya ouest, ezala te ya opposition. Voilà. Je ne sais pas si c'était prévu que Mokondi Mboka, autorité morale, il y a une sacrée, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, Ayapewana, tout évité, mais voilà, organisation Bango. Ça nous a surpris pendant que Bazalaki a fait sortie officielle de l'Union sacrée, président de la République, ou autorité morale, a préféré qu'au Kende Matanga, il y a professeur Naye, Salamaki Bongo, mais c'est là qui la cathédrale Notre-Dame et du Congo. On n'a pas compris qu'est-ce qui serait passé, mais est-ce que c'était prévu qu'il y a un stade à la thé, mais il n'y a pas de souci. Et ce qui a été fait est fait. Et à la quitté à Kanek, on aurait peut-être professeur Naye Oyo Akufaki. Voilà, c'est un peu ça. En ce qui concerne information, il y a union sacrée. Et c'est là qu'il y a une rumeur que Ndaku ya papa Wemba et si qu'on a kova na mama Amazon babana ko teka yango mutu asombi yango c'est là qui bon gouvernement au travers ministère et la culture. Oui, c'est vrai asombi yango. Tout est qu'on fête le 24 avril, je crois le 24 avril est sortie officielle. Pardon, le 24 avril sortie officielle était ça qui bon 7e anniversaire jour pour jour depuis que les vieux musées papa Wemba akufa ki bongo na Côte d'Ivoire na Abidjan na festival. Alors dans le cadre de l'anniversaire, il a été présenté officiellement que Ndaku ya Papa Wemba et Komibongo musée. Il a besoin de Papa Wemba. Qui était Papa Wemba? Qu'est-ce qu'il a fait? A contribué à la musique d'Abisso désormais. Bon, Bandakota, la Yangoto, Bandroulé, Kana musée. Oh, ils allaient bon Ndaku ya Papa Wemba. Et puis, chaque Congo, Yepe, Azalaki, tant que maman ministre a remetté qui Yango officiellement, chaque Congo, Azalaki, Botan Ndaku ya Papa Wemba. Oyo banaye kovana bongo na mama Amazon pardon et comme sika wa boye musée esika totala toko kundola toko yeba makamunini oyo Wemba banaye kosala pe qui était Wemba, donc on lui a immortalisé. Merci pour la geste wana la gouvernement sali po biso ya malamu tolobaka ya mabepe to donner sanaka. Merci la gouvernement na geste wa sali au travers ministère de la culture suivre plutôt chaque Congo ndenge azo intervenir. Depuis Ndaku ya Papa Wemba et Kumani oyo koibongo musée wana vishaka Congo Papa Wemba Papa Wemba l'artiste ne meurt jamais. Pour remercier le premier mécène culturel Faci Beton. Merci Nané Moussali pour le Baptiste. Pour votre information, Baptiste est belé pendant que vous avez suité. Mais en tout cas avec Faci Beton, Premier ministre, en tout cas, merci. Mme Jacqueline des Arts, merci. Le mémoire de Papa Wemba ne sera pas effacé. Presque les grands musiciens, artistes de Bazanga Badresse, en tout cas, avec Faci Beton, en tout cas, merci à tout ça, en tout cas, il sera immortel, Faci Beton. Wana chaque Congo, il y a un message. Voilà. Chaque Congo, il y a Papa Wemba, Molokaya, des campagnes, joli parc. Dans le monde. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Merci beaucoup, Papa Wemba.
Nous sommes pratiquement au début de l'année. Merci pour la musique. Nous sommes pratiquement au début de l'année 2016. Je vous donne l'occasion de présenter vos vœux à vos fans, soit en a cappella, soit dans le discours qui vous appartient. Je n'ai pas eu la chance de vous présenter parce que je suis arrivé ici en France début janvier et je suis passé directement à l'hosto qui m'a tenu pendant un mois et là, bon, je suis convalescent. Mais je vous dis, meilleurs vœux, que cette année soit une année vraiment où toutes les chances du monde vont être de notre côté et de votre côté aussi, quoi. L'amitié, c'est quelque chose, quoi. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu est là et il nous regarde. Nous devons tous aller vers lui. Douleur na motema na préféré la lela ya kobatama noki baloba balarme ya crocodile oh oh moto aza mordu na sango ya liwa asali hémorragie ya esengo atikali kaka na mawa. Merci beaucoup Papa Wemba. Rendez-vous à Brazzaville. Merci. C'est quand? C'est le 8. À Abidjan. Abidjan, c'est du 21 au 24 avril. Tambola na mokili omona makambu ya ba famille oyo toyebi te tokosuka ndenge nini. Oui, lelo tozomona ba mindele ba occidentaux bali kosala ba exploit yo kanti makambu o bali kosala wana ezali normal ezali makambu ya molili ndenge tolobaka na lingana na biso ya bayanki ezali pe kindoki ya mundele ba avion na likolo nde ba yemba ba bateau ta mona mai télévision nyos tozokomona kasi ya mutu mwindu tolobani ezali kibuzo bato ndenge nini ndeko bozali komona ya mwasi oyo mwana mukelenge petite fille oyo jeune fille oyo koko na ye alingaki bongo atikela ye pouvoir ngwa bana kosala ba avion to ba kosala mi mituka pouvoir ya buzoba ya kindoki kasi asengi ye mama na ye liboso po atikela ye bokonzi wana. Qu'est-ce qui s'est passé? Mwana oyo azalaki à cœur ouvert et pas va confrère absolument depuis Kinshasa ça que expliquer t'as la carrément extrait. Qu'est-ce qui s'est passé? Copé ça au champ de poule. Ba maman tout ça la attention. Yango maman so aller monter à prière té et ça dit kaka passi. Il faut que bongo batu ya prière na kati ya ndako. To bossa na kosambela té pour ma kambu mususu et le karabiso kaka boité. Pour moi na moka lobi na ndako na bango bazalaki na bango batu ya prière té. Oli abo mama na bango alingara mama na mingi aboko bo mama a préféré comme sa mama ki zengi. Yo muto otala okomona mama ya batu kizengi okomona ya moka otanga soyi okomona mwana ya batu tena malformation ko sekate oyebite utaki wapi tala makamble le kaka propre famille propre mwana akomisi mama boye yango na yesa kabino tala mwana no ko mandoki na yo mama na yo papa na yo yaya na yo sele muto ko la confiance ezali nzambe te langa mwana yimo na témoigner suivez nazalaki na komote nazalaki amona bitinda siko koko na biso alinga kufa yango na alinga kufa siko alingi atianga na kiti bokonzi alinga alatanga korona po ngam na bako gagner ba ampa et po na misusu batindi bango ona misusu bakoka na bango te siko ngande na bako leka bango siko ngam na bako koka na bani na ba missionnaires oyo babako tindanga ona misusu batindi bango sabo na bakoka na bango te siko ngande mtu na bako koka yango na koka na biso abaki te ngaso na kufi yo mtu ovanda na kitsa bokonzi et soki ya kufi yo ovanda na kitsa bokonzi kiti ya bokonzi yango déjà pesa ki otolo ba couronne et singaki nini pour vanda donc il faut kaka kufi mbala moko vandi ou quoi te non na vanda te singaki biso zamba sacrifice malgré tout na ba ko sabon mais zapi na sacrifice asbasenga na mama biso pendant vanda pas qu'on est un sacrifice kapamba bo vanda noté bana mama biso skuna non ko mama biso te bol bana comme c'était qui sing mais ko mama biso non ko kate pona ni mama biso mingi na boya na ngo mama biso yangwana babanda sko ko mena singa mena kumse mama biso ki sing mama sko ni to sur la base qui sing ani moi bien OK. Mais osaki nini acte nini osalaki po okomise na eta wana chaki mbuchelaki mwelo na bilwa lia na mai to nini te na check na nte na bilamba kaka baby si bilamba mama ndo sambela te biso na femme biso to zamsu na vie de prière te
wana mfutaki bango nyonso toza biso na vie de prière te. Merveille toujours tokoma na suka donc pour vendre na trône Koko atikela au trône et tout, il fallait sacrifice maman et mais ce que état maman zanengo komisie bongo o renoncer nango bito lingi maman mingo ko sacrifier mate ndenge lelo oyambi Yesu Masia oza maboko ya mosala nzambe medar ko sala mo lo mo boete papa maman zonga bien nenga zala. Voilà. Toke de bongo na province ya Sankuru, précisément na territoire ya Kole, pasi ya kosakana te école obo ali komona wana école oyo ebimisa ba cadre ya marque na marque ba député nationaux ba ali wana batu basana na gouvernement ba tetela oyo balobaka ba mingi belé batanga wana metala ba condition oyo bana ba otangela awa mawe pesi pasi ya kosakana te polele kaka boye tala nde ba vendre est-ce que ba député ba autorité oboza wana boko bonga ta école oyo te oyo bino otanga ezopesa pasi yango mbongo bozwaka bosalaka nango nini population eleli na Sankuru na Kole. Enge bozali komona école oyo soki otali yango pardon kotala yango yo moko te benga bandeko pene botala condition école surtout benga onokoko obengi ochomba obengi ombana chako batala école batangela poti lelo bana bazali kotanga na condition ya mabe tozali na province ya Sankuru na Benadibele na Kole epa ya batetela école bana batangaka yango yo ezali école etangisa bato ebele s'il vous plaît na tongo déjà premier soin bana batelemaka bazui basak na bango ba cartable ya basachet na bakaye batie na se bazo yemba hymne national debout congolais kasi na ndenge na bango moko yoka baya élève côté wana bolobi dresson nini tokotaka na kata basali te tokoti pardon bolukela yango kombo basal mususu bachaka banzete likolo bacha mandalala bongo tableau pardon lokolo ezalaka mesa na kala kasi makolo ebukana nde baye nango awa bachi bazotangisa kasi lelo epa ya monsieur azotangisa bongo na kitetela ona kombe lona tana deta keleko ona kona la yota lokombo go tana deta ke dimima bitalane agoho ezopesa pasi surtout ke bana bazata na place ya kovanda te misusu bavandi na mabele mpe ya rouge mwana oyo avandi likolo la gomme na ye ya vert s'il vous plaît sokotali na uniforme ebimiseka lokola mutu ayimana vert blanc na mopanzi ndeko oyo bavandeli bambu s'il vous plaît bambu oyo jamais okovandela pendant 30 minutes po okoyoka matanzingi pasi wana idete na mopanzi mwana oyo atali gauche atali droite obi aye na kabasa na bango ya ndaku veut dire bonga kasi ndenga ye moye pa vanda ye moko zate muninga na lobi ndeko to vanda biso mbale ata litanzingi moko l'essentiel to vanda kaka école oyo ebimisa batu ya ndenge na ndenge yoka communication ngai oyo nazoloba na yo tokobetela osiko lisolo tokoumela mingi te po tokotika extrait yo moko otala extrait bandeko ebele basi batali extrait yango ezali koleka bongo pe na réseaux sociaux na baki tika tosola en ce qui concerne extrait oyo to benda kaka ba parents matoi toinga tobetela lisolo musumu tokobeta lisolo te tokobeta lisolo oyo bandeko bali kotala wana topesi longoni ape matondo bandeko na biso ya chez biso télévision pa wapi bango nde ba réalisaki ya vidéo oyo ezopesa pasi ya kosakana te ba mama ba papa ba parents to salaka attention surtout bandaku oyo zalaka bana ya mibali bazali bana ya basi bazali oui c'est vrai bazali ba yaya baleki toyebaka chaque fois koyebisa bana ya basi bazwaka bandeko na bango lokola bandeko ya solo bana ya mibali bazwaka bandeko na bango lokola bandeko ya solo mais il n'est pas bon chaque fois tomonaka ke kolalisaka bana ya mibali ata ba efai moko chambre moko na bana ya basi oui par marque ne moyen ekosala mandengo mais papa il faut être sévère les contrôles pardon la confiance n'exclut pas les contrôles. Talaka oyo salami bongo na Kinshasa bandeko epesi pasi ya kosakana te yoka lisolo sika abuye. Couple moko babota ki bana na kati ya bana babota bana ya mapasa mibale. Lisolo oyo esalami bongo bana bapasa bana babandaki yango tango bazalaki apepe na ba âge ya 8 ans. Boyebi ndenge ezalaka
bana tant bandai kokola bandai kola la chambre mona ba parents tant bana ba koli ba kokisi ba 8 ans 9 ans 10 ans bazalaki na bana mapasa moko ya mobali azalaki moko ya mwasi tant ba kokisi ba 8 ans 9 ans 10 ans ba séparaki bango ba chambre boyebi na Congo na biso wana ezalaka au moins papa ko tonganda kuna 5 chambres 6 chambres 7 chambres na mona ko ndako mona Congo ya 12 chambres na bi ndako 12 chambres balibanda oyo pour totanda kwa 3 chambres ezaka faire ezalaka mingi ba 2 chambres 3 chambres à faire 4 chambres au mona ngo wapi wana komi château ba tofana na libanda na kosi ezaka ndengo wana lipasa ya mwasi azalaki na chambre na ye lipasa ya mobali pe azalaki na chambre na ye boyebi mapasa soki ba mesani ba koma baza vraiment baza mutu moko mapasa bazalaka mutu moko mais mutu moko te mutu na mutu azalaka na réflexion na ye mais ba coller ensemble makamsu basalaka ndenge moko baataka blamba ndenge moko consort bien ou de mingi ba vrai jumeau basi mibali mais bango bazalaki ba faux jumeau mwasi mwako mobali moko mutu azalaki na chambre na ye siko qu'est-ce qui s'est passé lui passa ya mobali azalaki mwa cleva muke mwa clair mwa nzunzu yeso ka bana ekota ya telefone na yini mambo ya telefone oyo soka découvrir ke ndenge nini atalaka bongo ba film ya mabe ba film pornographique atalaka na telefone na ye akotaka na ba site nyoso tuwana ya ba site wana soka atali okomona aki okota na chambre ya lipasa na ye ya mwasi ya ndeko ya bandiko la tsaye ya kotala pe film oyo bakota la film ya batali sesili mutumdazo na chambre na ye balali au fur et à mesure bali kotala sentiment na liko kotande ko tokotela yo oyo ka ndenge ndeko mwasi ye moko azoko expliquer lipasa ya mwasi au fur et à mesure oyo bazali kotala et bali ko exciter lipasa ya mwasi asi amesana ki yango akwa ke no oyo lipasa ya ngala mobali akoya alaksanga filme wana atola aksanga bango filme asola aksanga filme soki kutumpa mpasa ya mbali ya yete ya mwasi abali ko sanuyo mala landete na chambre ndeno yo alaksanga filme wana te totala batali siko se fait que un jour ba parents bazala quitter tango ya ko laksaye filme wana lipasa mbali laksa ya mwasi filme tanga talibo abi kutu ba parents bazate to meka ndenge baosa na film yemoko azolo bango bokolongo bien ba che téléphone wana bali ko sala ba geste nyosto ndenga azolongola eblamba lipasa ya mobala longoli ya mwasi bilamba et consort bali ko samba se kaka ndenge baota na film kuna bali ko pratiquer yango et puis balala kushaki ensemble boyebi ele komo ke bandaka de bandeli so bandimbala moko ekomaka habitude ekomela ki bango habitude basala yango chaque fois kutu yemo ko lipasa ya mwasi robi abane ko banga sute ndenge mutu na chambre na ye ata ba parents bazali évidemment c'est normal ata kutu mapasa te me ya mwasi to ya mobali azana ikila mwasi na chambre afandi baza famille moko okoza idée te mo kutu papa bafandi na salon bango na chambre batali film allez basali makambo wana ezo pesa pasi ya kosakana te ba mesanaki mikolozo pusana tamba yako kusaba ba 17 18 ba komaki ba finaliste représenter ba nga basala examen d'état pendant que ba basala examen d'état ba koma kola presque chaque jour o ya mwasi boyebi mwasi za mwa clever ayo mona ndire akomina zemi tango akomina zemi ba parents ba yebite lipasa ya mwasi ayebisi lipasa ya mobali na molokola na komina zemi et PC stress à osakana te to sala nini ebo sa premier ate lokola to sa examen d'état to si ça na no examen d'état après to koyeba makambu nini oyo to kosala mwasi alaika ka mutema bien te tango akendaka na kelasi boyebi na kelasi okomona ezana bana msuba za ka clever koleka o basi batima suba na basi abombite lipasa ayebisi collègue na ye amina ye mondo zomona ngai awa nazana zemi mais ayebisa kiete ke sa zemi alipasa na ngai seka nazana zemi ozana zemi siko lingi nini otene zawa en tout cas ba parents ba ebite na lingi na longola olongola ozana mbongo o premier ate ata mbongo mama ta ngenda kuteka wana soka yena koyiba yeba mbongo yeba kate ba mbongo mse binga na ndako
okanisa soki na yango ayibi yo nzoka bana kaka oyo ayo bana oyo ayo oimaginaka kutu ke bana oyo yanga bayibaka me makambo so bana basalaka tozalaka kaka clair bamama nazo kobandelaka la confiance ne exclut pas le contrôle tozobeta lisolo oyo mpona konuire te mais mpona kopene kaka wana objectif na biso tozalaka yango awa na radio lokole tolingaka soki émission esili papa asimba quelque chose mama asimba quelque chose wana objectif na biso topé moi la elenge akanga quelque chose pour la société na biso et bon wana ya solo muninga na abina komema pa tonto moko boye tonto wana pe ye alongola kanga zemi oh donc yo pe déjà solo ngwa déjà zemi on la sala ngo une fois longwa déjà moi na pe boko ka montagne mo asenga ki basengi montagne moko songolo akei ayibi mbongo wana aye apesi muninga na memie pa tonto wana alongola ka batuzo tonto wana ali pharmacien kaka na Kinshasa. Tonton apa moni mwasi kitoko jeune fille abino nga fala longola ozemi nga pefona na mekanan. Elle n'avait pas de choix, à la position faiblesse a cédé ba lali na tonton wana et puis na sima a longoli ezemi mandi ko saigner. Ye moka la bitanga pesa ki ba comprendre moko boy. Moka baki na se muso atena na munoko donc makile bimaki akosakanate abangi kuta bitanga azoki na ndaku alingi kuta yebisa ba parents mais azaki na maîtrise pa moye makile bimaki bila bangaki tindenge lekaki tala mwa lisolo muke na likolo ba mingi te suite nango na lingi bino moyo ka ndenge ko expliquer sinon ça n'a plus de sens yo ka plan ndenge à expliquer et ko pesa yo passe ba parents toza la ka sévère to la ka bino peka ala radio lokole na Belgique je crois yana leki baba dai ko lala na salle de bain et ningi sa ko sakanate pesa mama liboma mama piquer ba crise o pasa la vidéo wana to continue la ploza la ngoti lelo mais ezali malamu te ko publier ba nudité ya batunde ba pekisa ki déjà eza pasi ba famille o basa bande ba bana ya basi na mibale sika moko mama to za ka serveur to yeba côté ya bana kolakisa ka bana ke yo okoyi kolala na ndeko na mobilité okoyi kolala na ndeko na mwasi ezali sacrilège ezali abomination et contre na mitu ya bana déjà porta ba koli likambo ba ko sala ngote et puis moi na soka bandi kokola ya mwasi to mobile ba parents so ya attention to surveiller ka sere mingi te moko mo tour ba ko sala na ma parc ba mona ka pe libanda ndenge zali ba découvrir libanda ndenge zali mais la confiance n'exclut pas le contrôle landa ndenge de ko expliquer au micro ya ba confrère na biso ya chez biso TV c'est la émission onini bravo Jésus je crois suivez. Bon, ngala lipasa nanga tokoli tozala peka biso mibale tokoli biso mibale ensemble na ndako. OK. Des fois maman atekaka papa asalaka pe. Tonde kotikala mingi na lipasa nangai tolingana mingi tonde kulingana makasi ti tokoli boye. Lipasa nanga abandai ko yakolakisa nga ba filme ya ba filme ya ba porno ya ba pornographie oui ya oh moi c'est mobile ba ko sangana oui maman magali matamo micro région déclaré micro bon lipasa nanga abandai ko yakolakisa nga ba filme ya porno il faut attendre soit na chambre na ngai magali tala mwana zotala mo boy penga pe na bengi yakolakisa nga ba filme ano lakisa nga lobby mona pe aye aola kisanga pe ba filme wala yona lipasa no na katanda kuna kata chambre tandola la chambre moko tant to koli tandola la sous chambre moko te tant to komi baba 11 ans boy tandola la sous chambre moko te papa loba ki eza bien te bakabola biso ba chambre yeso azwi filme wana télécharger filme aye nango na chambre nanga aye kolakisanga monga pe na bibisi yaka yena ba filme wana ozwaka ngo wapi alakisanga pende ba télécharger ngo allez après nkomususu aya abisinga umagali papa na mama bazati OK to sala ndenge tozotala na filme alobi to sala ndenge bango pe bazosa to meka Jésus bon nazaki pe moi mukie environ de quel âge ba 12 ans 13 ans. OK, 12 ans 13 ans. 12 ans 13 ans. OK. Allez. Donc na bino ça va to sala kasi. To meka ndenge bo tala na ba filme. Oui, to meka.
alongo ye moko alongo linga bilamba ona to sabongo toujours landa ngona fito tinde ti téléphone dans makambo bazo toujours téléphone toujours tala ti alongo linga yi elamba alongo linga bon nazai kutu na robe pardon nazai ki na robe amaitinga ka robe likolo wawa ale abandi ko simba ngai wana ngapena bandi ko simba ye première fois to bimana ye makila ebimanga tellement ebele donc na bande kutu ko banga etikala mukina funda pa maman. Donc première fois non tu étais vierge, je peux dire. Oui. OK. Makile bande ko bimanga ebele. Alinge kuna funda pa maman aibinanga te kusala bongo te soko fundi pa maman komuna mabe tuka na tikaki. Tokoma ko sala ngwa chaque fois. Donc comme habitude. Oui, soki papa na maman bazate to koti na chambre atako papa na maman bazali do bando mona ngo normal donc on peut s'enfermer la chambre. Oui. Ti ekoma ki habitude des fois tant souye ku tout temps to ke classe au mona tant to zonga boye ngamoko na ke na chambre na ye ngamoko na komi ko banda ye ngai moko to komi ko ozwe elengi wana yo moko ngamo na zwe elengi wana na komi ko bima na ndeko na nga na kokoma na zemi. Oh. Après na zemi na 18 ans, na j'ai 18 ans. Na komi na zemi na ebisi mwana classe na biso moto andoka ngama nepe mingi. Si mwana classe na biso nde na zaboye na za na zemi atunga usana zemi na âge oyo zemi yango ya nani en tout cas na bombela ki. Oui, c'est vérité. C'est que zemi na za nango eza ya lipasa na ngai. OK. Na ukaki yango eza ki soni makasi. Nebisi kaka te na za na zemi garçon ngokutu avandaka na nini okosika adresse okosika kaka abina nga sava siko to sa ndenge nini ngabitende na zaboye na zapene eloko te mais ata na ndaku na ozwa tambongo epa ya maman kanda uta kote kalemba ka kitaka saki na kuyiba ta quelque chose comme ça soko yebi ata muntu ata kisi ata eloko moko wako kopesa poser melongo abina nga sava problème ezate nous quand même 15 000 francs na osunga yo ngai pe masala ki nga pa vie na biso moko boye ça va na kepe na ibambungo na ke na pesi camarade na ngai ameminga pepa garçon ando te kaka na pharmacie garçon abina nga no avant kutu ke na longolo zemi fonga moko na bimana yo na zaki na choité to zaki pe tout près ya examen to ça l'examen dissertation na zaki na choité na nzimi yaya wana bimina ngai ale aye kopesa nga kisi moko boy moko a bakinga na se moko apesi nga na mela binanga sava kinde nande na kenenda na banda kokoka te paswana douleur na nyonso na lipasa na nga azaki kuto courant te ke na longolizi ayebe na za na zemi mais ayebi makambo longola to sala programme soki to sala ponga ne pe to ndo sala bi examen ngamu na sala no makambo na ndenge na nga na mayele na nga ka mwasi yebisa nga sava zela examen soki leki to koyeba nde to sala mais ngai lokola lokwa na zaida na camarade na nga moko azaki déjà mayele makasi koleka nga nde na kende to sala makambo wana ti na sala examen wana na makila na zemi zolongwa tango ukomaka na zemi réaction ya lipasa na yo ezalaka nini tango aki ko annoncer mokolo liboso? Il était dans la joie, la tristesse. Il s'en foutait. Abangaki donc ya makasi. OK. Abandai ko banga magalisi ko na osala ndenge nini to osala ndenge nini boy en tout cas to bangaki biso mibale. Très bien. To banga biso mibale to ndo mona eloko ya osala tinda ebisa ngai ça va c'est bon to zela no makambu ya ba examen eleka bon to luka moyen. Donc ngana kokaina bon to na kende ko betela ngandi camarade na nga to sala makambu na ndenge na biso sans que lipasa na ngai ba. OK, d'accord. Ndenge oye da Bravo Jésus ou eza télévision, ba parents baza vie. Oui, ba parents baza vie. Soki lelo balandi yo ndenge bazolanda zobeta lisolo boye. Wana sai bango koye, oye ka ko avouer na télé, bango ba découvrir ngo kaka.
Et le Ronini vraiment est motivé plus au dévoiler secret. Tu te reproches de quelque chose ou bien vieux au sala, ils ont simba, ils sont ou bien le romoko boy ou bien tu as besoin aux ala peut-être délivrer ou bien au kangola mal du genre comme ça parce que le Ronini se ça na bit na mon toi ça là parce qu'il y a la famille ezali peut-être en ce moment ba Orlando ba cause a choqué peut-être famille ko kabwana so il passe na yo mobali et se réfléchissait na yo so. Oui. Ok. Tanti ndi naza boye. Nalingi na bala. Ok. Mais naza na problème, nakomi na problème nga na lipasa na nga. Azotanga so à l'aise te. Keline. Alobi noke nga na ko bala te. Poto. To signer ba pacte na ye ke ngai na ye muta ko bala azate. Mais nga na koki ko continuer boye te na ko continuer na ye te. Donc à part maman Magali. Zong sono moi micro muke. Ba part bo signer ki na ezaki yaka na makata parole to bo melena ki makila et puis après kolongo la zen. Vous continuez qui souvient la bino? Oui, après que l'on l'a zin, tu continues à vivre la biso normal. Normal. Oui, normal, quand tu es là. Ye, abandé ko lingate, mi bali ba poussa na pembe nanga. Ngapi na bandé ko lingate, basi ba poussa na pembe ne, basi ba poussa ni pembe na ye, na bundisa bango. Na bundisa bango, ye pe alingaka te. Mais, ngai, nazo kokasute ko continue na vie oyo to bimaka na ndeko nanga donc. Non, kokangote. Za posoba. Na posa na bala. Mais to melana ne makila. Ok. Voilà bandeko. Je crois que parents étaient bino, to ça sunaminga kolobate, to yebaka bongo, ko surveiller ka bana, ko talesa bana surtout Biblia, ata bana ba Biblia, ba famille belé ba lengaso que l'église te pour la déception, ya ba parents. Déception par lui ya ba pasteur. Ma pasteur va décevoir Batanenga Kosakarate. Mais bon, ça n'a raté parmi les vrais, parmi les faux, pardon, il y a aussi le vrai. Il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes. On appelle si le Ngo n'est pas un prophète Alidjo, prophète Oyo, Mikolo Oyo, Azoko Sunga Batuna monde entendeko. On a besoin, il y a un numéro, il y a prophète Alidjo. Il y a Azoko Sunga, ma famille est belée. Il y a Azoko Pesa Befat, Tata Musika. Il y a Sambon, Wata un Lukutate. Et ça fait que ba pasteur msou ba prophète msou sumtana mikili mpoto libanda yona Kinshasa ona petit nana $400 nazana ngote kende ko defa kozongisa pasteur prophète osenga mtaka ko defa bongote benga prophète Alidjo akosunga yo na ba prière na makambo nyonso to ba auto pesa ba numéro ba sentir ba benga papa fiche en tout cas prophète wana azaya nzambe tala bakaya boy to kosenga pena libota oyo bobenga biso to tabuna en contact na prophète Alidjo akosunga bino na mwana oyo koko apesa ke kindoki akomisa mama kizengi prophète Alidjo akosunga bino bobenga biso. Merci na mama Charlotte Kaputu, sponsor officiel la chaîne Oyo, habilleur officiel ya bana bino batu tala biso boza na Afrique du Sud ou Afrique mobimba benga mama Charlotte Kaputu o boza na Afrique du Sud kende bongo na shop na ye na Udenval Greenstone Shopping Center shop numéro 1 L119. Donc shop numéro L119 na Greenstone Shopping Center. Topé na Jamestown na Meya Street numéro 5 wana côté ya KFC bazali wana. Soki po diko ke na yote au côté internet na take a lot obeti Little People Shop. Eko bimana oponi article za ngo bakwa ko deliver otina ndako. Ozana ba magasin olingo baloteka ngo osomba go benga mama Charlotte Kaputu mikolo pa fungoli ya mikolo. Ba rivage ya Turquie ya bien ya Chine ya Ngwanzu ya bien ba griffe ya kitoko mama Charlotte ko deliver comme c'est doit te to kumisa ondenge nini soki posa la besoin mwana na yo aya kotanga na Afrique du Sud et qu'on a pilotage avion commercial to militaire to hélicoptère commercial to militaire to pe mwana na yo akoma mécanicien ya avion to hélicoptère benga kaka mama Charlotte Kaputu akosunga yo. Merci na mamari Naumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, Nico Bir, New Virage, coordonnatrice de la chaîne Oyo, Radio Lokole, Télévision.
to partager bande to ba chaque fois ce qu'il solo e sungi yote peut-être ko sungande ko moko songolo et sikamoko pakala. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision de chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.